Est-ce que Karine Mokonzi a côté kolobela rythme samute a côté kolobela ete tonenge nini na beti yango parce que balobi que Karine Mokonzi a droit de parler manité ouais loba na TV Mike Lokamba ya mio ozolo baba n'importe quoi na combat Karine Mokonzi bo sala samna lo roi boyebite makambo sala. Donc manito zanzambe te ko décider likolo ya nani ya Karine Mokonzi lo batia ko botaka mukolo nini wana poso botisa obotisa na nenga butu na nenga ya molili na yo parce que yo do simbaka na batisi oyo lo ba ken piana wana yo manike obi pasa mwana ti. Est-ce que ça ne passe à moi tant que maman le bala moninga no moi si bon. Kota la ona Karine Mokonzi obi maloro tata moi ça ba Karine. Pone lo nyoza na obi maloro tata moi ça ba Karine. Tant que soit décision ko lo bate Karine Mokonzi azana droite ya ko lo bla Marmarit Misamu. Est-ce que déjà bota? Yo mto robot sa Karine Mokonzi. Yo manike muto robot sa Karine Mokonzi zo tenir ba propos moko très vulgaire. Our Lady Anna Paula dos Santos, la première dame de la Cameroun, Chantal Biya, la fille spéciale du Congo-Brazza, Claudia Sassou. Honorable Christian Makoso, Ali Awasi, the First Lady of Congo, Denise Nyakero. Here we go. Bless us. Température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Merci beaucoup, chers internautes. Bienvenue à votre chaîne que vous aimez beaucoup, Congo Température TV. Autolobie vitesse au puis merci beaucoup. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me captez partout dans le monde entier. Je sais très bien que non, je suis dans le temps de convalescence. Donc, je suis un peu grippé là. Donc, il faut comprendre, voir dans les mois et donc, ça a ralenti. Tellement belé. Je dis merci à Maman Rosette, la fleur de Gamboura. Pourquoi pas champion Wadol, le tout puissant, le tout puissant, le tout puissant champion Wadol. Avec force, Yandenga Moukete. Merci beaucoup à 3L Magique, Lotis, Long, Iloufoken, Rosia La Taylor. Directement, je dis merci à René Coty, la Carle aussi, Air France toujours, Joe Lili Kinchala, Mokonza Washington, et pourquoi pas mon président Bruno Lubika, mon propre Sandra Wangata, maman la Petit Bon Junior, Broly Dizamatch, Balobi Wanande Banana Bisso, donc heureux anniversaire à ma fille chérie, d'Alex Iboula, au Abotama Lelo, donc le 4 septembre, au Sali qui te connaît l'Enginakata famille. To sepeli na mbotama na ye ndenge na lobaka ke l'air est grave, l'air est grave, l'air est grave. Donc en tout cas et sali pas si peu mawande na lobaka. Est-ce que Karine Mokonzi a koti kolobela rythme samute a koti kolobela ete tonenge nini na beti yango parce que balobi que Karine Mokonzi a droit de parler. Le rôle à Moutounio soit pesa opinion na makambo rythme samu. Et comme Karine Mokonzi manité ouais loba na TV Mike Lokamba ya mio ozolo baba n'importe quoi na combat Karine Mokonzi bo sala samna lo roi boyebite makambo sala. Tant que soit décision ko loba te Karine Mokonzi azana droite ya ko loba Marmarit Misamu. Est-ce que déjà bota yo mto robot sa Karine Mokonzi. Yo manike muto robot sa Karine Mokonzi zo tenir ba propos moko très vulgaire. Na ebite soko lokota ba makambo ngo wapi ya ko loba na télévision.
Karine Mokonzi noto ngozo lobele, il faut réfléchir. Aouti ko bala abali no liboso ya Riti Misamu. Riti Misamu azana mwana mutie. Yango Karine Mokonzi atala que no contenu que no aloba ando sola très bien na Marie Misamu. Amone que Riti choix o asali pona ye a apprécier en ote. Ça n'engage qu'à elle. Si tu peux maniquer, tu es là pour insulter. Ozo côté la manique c'est Chiputi. Ozo loba o sengo loba parce que tu cherches l'intérêt. Ozo look intérêt pas manix. So manix ça veut dire que manique zo loba. Aotanga kombo na yo batu bazo ke na robenga o kabelo mo la, c'est ça que toi tu cherches. Il faut pas passer à la télé que ozanza mbete. Donc manique ozanza mbete a ko décider likolo ya nani ya Karine Mokonzi lobati ya robota ka mukolo nini. Wana poso botisa obotisa na nenga butu na nenga ya molili na yo. Parce que yo de simbaka na batisi oyo loba ken piana. Osimba na bagwa na yo ngo compliqué via Karine Mokonzi a femme mariée, il faut respecter ye. Azande mona yo te, na ebite soyo mo babalaka yo. Na ebite. Parce que so babalaka yo oko tenir ba propose lo baté na télé. So ne o lobaka. Le 8 mars na mona to la télé puta. O lo baté photos à la boy. Toza ba maman. Tu as très bien dit. Mais kozala maman za mutema bo mama te. Ozala ki mutema mabe. Ya lo ba mona bata robota te. Abota. Est-ce que na ebité yo pona mona moi sitote. On a jeune fille on a mona moi mutia moi site. So di maloba ozo loba. So ke zongeli mwana yo. Ba passer na biso etrapara biso toujours. Ba passer na biso. Tant yo lobe bosani, tu crées les baises. O lobi bien bat ba landio bat ba sepeli. Ba to ko kumisa ba kumisio. O ko finga ba fingi yo manike. Mais tant que Mike zo poso ba question na ba question msufoti mayango. Karine Mokonzi na problème na yo te. Mais comment yo cherchaka ba problème pas Karine? Il faut essayer tout d'abord ya réconcilier ya ko arranger yo na tienne piano. Même si aujourd'hui Mike Lokambao Yambayo, attends Mike Yambi, combien de fois au finger Mike? Combien de fois au finger Mike? Comment tu as apprécié à Moutouté? Comment tu as maramanza, menza mené moutayebi, moutso le but est bon. Nathan, oh, serait yé. Et ça, tu es bon fan de la langue, et ya robot à mukoni, yebi passe à moi. Yoma ni yebi passe à moi. Est-ce que ça yebi passe à moi, et tant que maman, le banamoninga no moi si bon. Quand on a Karine Mokonzi, on a le roi tata moi ça va Karine. Prenez l'oignon ça on a le roi tata moi ça va Karine. Si on a baba n'importe quoi na combat Karine a pas la yazanani. Si on yazanani. Yazanani. Tant qu'on a baba beta la rapet, tant qu'on a baba musapane ezonga pa na hoti. Ezonga pe pa na hoti. Moi, Gloire Lang, il était ici à Kinshasa. À tout moment, elle insultait Karine Mokonzi. Parlait de mauvaises choses à cause de Karine Mokonzi. Alors ça, il défie à Marobota. Et Souga Ndeni. Na défi Gloire Lang à l'Ansati. Il y a la Chine. Il y a un membre, une autorité, les défenseurs, la charge. L'air est grave. Le Bawaï a Moboke premier. L'air est grave, l'air est grave. Alors, Bagat, à lancer des filles, sur Internet, Fabota. Asuka, n'a pas propos, Asuka, le Lazare, les conséquences corrigent mieux que les conseils. Oh, bah, français, bah, loba. Hein? Moi, tu as repéré la nenga moukete, n'a la robo et un Karine me considère l'obati. Soyo l'offre à côté, oh, l'obela kombaka. Bon, l'on sera awad. Opération Beta Karine Mokonzi Kara, kocha na miniature. Bon, rappelle Sony na ba chaîne na bino. Kocha komba Karine Mokonzi non ta fana na plateau. Alobela komba Mike, alobela kombo yanani ya manite. Ati para bino te. Bino pa sala ba vie na bino na ba ndenga na bino. Bon non le place actualité ko bimela parce que mikolo ba tout ba otala na kokoso. Dans ta monika Karine Mokonzi sali ba maraba live na on a ba epé bino vertige. Eza opinion ya Karine. Eza opinion ya Karine. Ba tout bazo revendiquer ba oh tout bazara pembeni ya ba yi pembeni na Marie Misamu. Ba tout nyonso ba oloba pourquoi parce que ba ota Rite azana trop jeune. Alors jeune fille asali no vite, que ce que na Kinshasa ça to comprendre mérite à grandir en Europe.
na Kinshasa te akoli mingi libanda mboka so na tina to ba rythme susu amine mo na limité ah bobo c'est ça maintenant te moi na zalo moi na mutete bala mukolo na ina âge ezo bangisa batu mais c'est important to pesa ba kaka chance que nzambe asunga bango mais soko muto ya bimisi ba propos na ye bino et déranger bino na nini Karine Mokonzi apesa pe conseil étant que maman mani ke tango zo tan koloba tala ndeko bebisa carrière à moi na yo prince babia tala ndeko bebisa carrière à moi na yo aux orateurs koloba ba komba ba tu n'as pas encore il même le temps ya osala la promotion ya banzemba moi na sala ko sala yango te mais or la musique a beaucoup d'argent musique yana mbongo ebele il faut luka osunga moi na yo mais osala ka pona ba distraction ba mamour ezanga tina ezanga mutuna makolo ogelela ba $30 ba $50 pa ken piano yo kasino sele misobo pa mai to ebit ba pero $10 ba pese $10 ba tcho wana au lobby o meli ba biloko na yo lobby ba n'importe quoi pour senine o bimotiei bana ba ebiongote bana ba ebité mais yo peut la vie na yo tala pe bana na yo oza maman il faut que se respecter aux chroniqueuses ça la pe musala ya moi no ba na souci on a faire pour évoluer moi na yo aux on a trop et ça la nini yo malo so en vitesse que moi ne pas au fan pas raison que na na maman no zawana tala no elongi na Karine mok ba tshela na elonga mani ke ba tshengana elonga Karine to juge ba tshela ngano non Hervé tshela la photo là merci beaucoup batale longa Karine batale longa manike botala nanu botala un champion wadon le tout puissant na Katia Rochelle batala nanu batiko distraire batu ba n'importe quoi Karine Mokonzi na mwana mukie mwana bata mama Charlotte akobota kaka ana promo obota te bolobata asima kisipe dingwe bolobaka asima kisipe dingwe bolobata rote ke asimbi kisipe dingwe edingwe mutabane ko fula e lelo Karine na poto edingwe azakuna aotindele bakisi ta bolo ba makambo talaka bolo banini bolo ba Karine Mokonzi apesa mibali ba mbongo po babala e so tigre e Karine apesa mbongo Karine apesa pe dondi mbongo tigre e babala ni so comme ça maman botanga robota bolo ba sunini poto comprendre binote abali abala raté abali so jour robota bolo banini so bino msubo sana depuis mibali batika bino netima nika bimana bana moya mike apesa ba mbongo la ko simuze ba moya mike comme ça bango so ba choupette ne so ba benga ba nini ba bébé butu na ye apesa ba $10 ba $20 ba mbongo azwaka mamba mso melane ba biloko yo so tali mobali boyo mo boki na soyi mais so batu mususu ba lobaka ba n'importe quoi ata bato ba fana ne pembeni batonga right na tonga right batonga right ba utiliser ye nera mi benga ki ngala ki pa vite na so yinani ba utiliser ye acha spina chaîne night acha esprit na chaîne na monanga longo pa ken piana acha esprit na chaîne na ale kana chaîne mutu musute po ya kokampia kate akokampia kate na zawana akokampia kate ya ko fana te pendant 2 semaines azanga la po bongo so rezate ma plein tika via Karine Mokonzi na bato no so boloba boko mala ba commenter yo papa boye boye vina nga etali yo te muto olandanga na ebi nzela na Hollande oso comprendre na liaka pa na yo te omona nga chez yo te donc tika to sala musala o to sala to ebi mutu o biso to tekaka te ebi le pourquoi ala la Chine batika distraire biso kaka ne na oloba donc botika via Karine Mokonzi kimia akobala abali déjà abota kate yo lo bobota muta bota te keko yo nza même to ko sukisa finae
Yom toko soutsa ma vie à Karine. Bon fandi bon organiser ba kabal moko boy. Mais on va pas soutsa ken piana. Ngai ku souci na linga teno. On doit tant vraiment na tema na chaîne là yo. On concentrer la chaîne aux éléments fin du mois. Na YouTube a foutre la mbongo le 22. Ba foutre pe là au sali maram na yo. Mais pourquoi ça on mêler quand la chaîne à battre? Chaîne les a monétisé. Fais ton travail. Karine mon compte ça la misala la chaîne na ye. A créer ba live na ya so na ba chinois so na ba les défenseurs, so na ma autorité na ba na membre. Où est le mal? Mais ce qu'on peut créer, bon créer peu ba base. Bon on dit melara na Karine. Manike kanisa ta bolam o Karine mon compte ça la yo. Kanisa yango. Kanisa ta bolam o Karine mon compte ça la yo. Kofanda à tout moment refinga Karine, ya refinga Karine, ya refinga Karine. Karine mon compte tiko na Kinshasa, tu lo ba okena potoso na agine. Kezo passeport no tena ambassade. Ba pe visa. Tenet. Bolo ba kabal, muninga no yo na kangam na Grèce. Azanga tandenge ni na okota. Ko vipe ye kanyi ba osukuna. Fio. Mame mili. Aumona tabilo a ya mikuse bacha na photo mame milina tala na mutunda akomi mais yeba un jour bo changer ka maloba ne bo changer o mel pe internet manite mobali pa ya tsabala yo pe yo lo baka ba via ba ni mobala ya bala yo so mobala ya balio ba pe ba sepela. Mais ça a été que nous faisons la combat Karine. Karine a la pomme noté. Bon, ça se comprend. Bah, Dieu me l'a na mango et c'était là. Bilo ba mango ça non moubesu. C'est tout à fait normal. Boteli non noté. Mais bah Dieu me l'a bien deni. Tala non bébé na ken puis na rapport na mbongo. Pour na mbongo comment bani ça ba to komi produit moko dangereuse. Attendez mai to ya mbongo. Attendez Mike yo tutu kaka na seconde. Yo finga Mike bele yo finga Mike. Mais tellement qui parle été en moi. On finga pe Mike. Merci beaucoup na ba union so bazu matin. Ya Olandanga héritier Ibula. Merci beaucoup na maman Rosette. La fleur d'Amboura pourquoi pas. Ayanite Fumuntsete papa na Briana pourquoi pas. Le tout-puissant champion Wadol. Pourquoi pas? La Baïnioso, au Balingaka, héritier Iboula. Nous avons souvent, nous autres vraiment ça bien été. On va continuer rapide parce que j'ai beaucoup parlé. Donc, tout le monde a dit, Soti Nzambe, Azondi, Nanu te play. La Camerounaise, très élégante. Sponsor, Léon Okito, Bandachala. Zamba, Simon Kibokidi, Bishop Chatumba, l'homme de la paix, Aki, fils, Paul Toudilou, Mobali Létis, 16 ans de mariage, respect. Mama Bobby Ladawa, Moutombo Dikembe, Santa Tumutombele Villa na Luanda.
Sunga Mabota, Maman Olive Lembe. Ma vie est tout mon être, sans toi. Ma vie est tout mon être, ma vie désormais tu seras celle ma maîtresse. À jamais. Dieu full business, Oyoki Warko the best, c'est bon. Mamisa, Lemboka, Beto Kangala. Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu.